likambo lelo ya ki fiançailles. Fiançailles na mokili, fiançailles na poto, fiançailles na Afrique, partout au monde ezalaka ni na mboka ezalaka. Mais faut te ba ki fiançailles yango eza nini? Il faut te ba ki fiançailles yango eza ya ndenge nini? Mobala yango aza nani? Mwasi yango aza nani? Famille nazokende kobala ba nani? Faut te tia point d'interrogation. Fiançailles ezali mwana mwasi azwi fiancé na ye. Biso nyonso tokaka na étape ba fiançailles, nani to bali, to boti pe bana biso pe bakobalaka bakosala pe ki fiançailles yango basalaka. Ya tanga kala mo musu ba oh na fana fiançailles nga 10 ans, 13 ans, 2 ans. L'essentiel qui ata 2 ans, 20 ans, l'essentiel qui bo respecter nini on a ki fiançailles yo mwasi bala mwasi, mobali bala mwasi, mwasi bala mobali. Eza ba papa mususu bazo uta ba poto asi abalane azana bana azana mwasi ayebi ke nani awa na Afrique akele par exemple en Afrique abiki na Afrique kuneza passe ezali mingi oli ake congé plutôt ake congé mingi pour exemple na ngandengo ake oli ake congé oli afana ne kimiate mama quartier nyonso soki yanganda Kinshasa apesa ne kaba fiancé ba misusu kutu akatisa bango ti ba classe ba misusu balinga kozo ba diplôme na bango ba misusu balinga kozo ba licence na bango balinga kozo sa classe na bango atelemeli alobi ke nga ngina bala o pe batondenga babala ka mbangu lelo aujourd'hui pe akone kokutana na famille na pesa bosomona mobali azoya mobala mbinga uti poto azoya na famille na o ni famille ni mutu ye moko alobi azoya kobala biso pe ba para tozi tondimi pona lokoso ya mbongo atanzala ngo ba to supportaka papa tozi mobali toyebi eta dami na ye te toyebi soka zakana na poto soka zalaka nini pe bazaka pressé mingi omona okelo kozwaka ba ninga quartier ba masa no bazaka ne numéro moko bakobongisa biloko pe ake kobala penza o babenga libala mbongo nyonso mwasa pesaki ye o asalayaki na poto ya kosoma bandako ye mbongo wana nde ake nango kobala kuna na telefone akosaka chérie je suis bien je t'aime I love you akona mikolo nde bakomba ba bébé bakendaki ba bébé bakomi ko regretter comme kra bébé naza boye moi c'est pas idée te abali akopesa mbongo alibala afani na mwasi wana na Kinshasa tanga azam na vacances kuna soki zeme koti soki mwasi na bisika papa na komi na zeme mama ko kima ye so basoko fana ba flat nde na Kinshasa balingi ba flat akotike na flat wana akimi ata kobenga na telefone bakobenga ye antimaka na lisusu te papa soko saka la bitidi yo alo kenaka na Afrique pona kosala congé okendaka kuna pona ba fiancé poko saka bana bato ba misu bazobepesa ba bato classe aye penza boye moni ye homme responsable asaliti mariage église bandeko na ngai alati lamba pembe mosalati voile boye famille le besoin de papa oyo jeune garçon aza penza sérieux ndenga saka na poto kokosa ke nga nazokende na koya mwasi na nga na kosalela ba démarche ya koya ekendaka mutu 20 ans 15 ans atika na zemi 10 ans abengaka te papa yo mto saka makambo ndenge wana tika ndeko eza bien toza na bandeko basi oyo salaki liboso ya nzambo kenda kosinga ba témoin ba parents ba telemaki liboso na yo papa ekofuta ma tous ces pays ici bas tika makambo ba fiancé mwasi ba miso baza na famille mwasi mobala ekobala famille wana ezaka nango kaka ke babota bana basi pona ke babiki baza ba marchandise na bango donc bayaka na ba fiancé moderne na ndako bayaka na ba fiancé moderne na ndako bango papa bango bazaka na business na bango soki babali mwana bango bapesi mbongo alibala donc soki mbongo alibala basinga kaka ba 10 000 17 000 tala biloko soki babali mwana bango entre temps babisi mobala bikende nanu to biso soko bali mwana biso photo bongsa mwana après ata ba 2 mois 1 mois mwana kwa na libala nzoka nde wana ezaka kine bango mwana azu fiancé mususu donc ezaka na ba recherche ba mibali kaka ya poto mibali kaka ya mbongo donc famille netika nango kaka ndenge wana basaka bala ndenge wana bala bala kate bayaka ko fiancé bango baka ko bala bango bakendaka mabala te soki babali musu pes mazali
bino bapara bosaka makambo ya ndenge wana bondima babétise ya bana na bino bosala bana bino babétise ndenge wana tout se paye ici bokofuta botika habitude wana bokofuta ozomona mwana mwasi aye na ndako neti na bapoto o papa o fiancé fiancé yango azoya nini ndeko nini mama fiancé yango komesa baprésente na ndako mama akoma kofungola bafrigo akoma di 1h30 akoma kaka kolia kuna akoma kosenga mwasi na ye kaka mbongo po papa ya mwasi wana azalaka na mbongo donc mwasi nde akomi kosupportaka ye bamisu basalaka ti démarche fiancé aketi poto ake kuna mama abosani amoni banzela mikili abosani esika autaka ntango mosusu mwasi wana banda kofutela ke classe mwasi wana banda kopesaki mbongo asila bise abanda kopesa ngo mbongo akolia na ndaku mama akomi na poto asundoli mwasi wana amoni basi mosusu kuna abosani esika autelaka bamisu mpe bakobalana mobali akomi okende Kinshasa akomi okende na Afrique atiki mwasi ake kuna ke kobala mwasi musu nzoka nde kuna mwasi bike bazotonga nzonga nde mobala tekane mwasi musu na bana mais ndenge nzambe azaka nzambe na biso atika kabala na ete un jour nzambe abitisaka libaku sima nango okosenga mwasi pardon okosenga mobali pardon biso pe basi yo mwasi azalaka na mobali o moko fiancé moko mwasi musu asali ba fiancé côté nyonso oya basila bise oya futela ke ndako oya sombela ke bilamba oya sombela ke maquillage oya sombela ka bapala oya futela mama ne ndako afutela baleki ne classe mobali penza mi pesa lobi ke mwasi penza na kobala ye mais na suka déception yo mwasi osaka makambo ndenge wana tika famille esaka makambo ndenge wana botika eza malamu te botika business wana eza malamu te eza malamu te totika mususu ozoma timbali baza na poto awa atika mwasi par exemple na camp de refuge atika mwasi na Afrique alobi nga nakei mwasi na ngai nake kosala musala mokonzi makosasa ata 6 ans ata 3 ans yo kolanda ngai mobali abundi ya bafactory bacleaning abundi na musala asali makasi abengisi mwasi ya ye tamso akobengisi akoya tamso na leki na ye akoya na mama na ye bakoya ata 4 mobali asali mpenza abundani kaka mwasi na akomi akomi awa akutana baningo babengaka baninga mabe o matoyi ekenda akutana baconseil mabe après 6 mois mwasi akoboye bakobimisa mbongo na machine amoni mpenza clair esokoli ye akomosaya mobali bizeti akomofinga mobali yango nde yo mobali soko olingo bala mwasi ifo otaka nano age ake kozone soki mwana par exemple yo mobali ya 40 ans okoki kozwa mwasi ya 15 ans 20 obengisi na poto yo mama ya 30 ans okoki kobengisa mobali ya 20 ans 25 ans obi akosala akomi nini na poto awa mama impolitesse moko makasi akomi kosana kindumba mobali ayebisa yoka te mobali soko abimi epa bimi donc mwasi moyen te akoma kotika ne bana kotika pa ba voisin akende kosala ne makambo na ye soko ça par exemple âge siming na mobali akomi kozoya ba âge na ye papa il faut botala ka pe âge mwasi ni nazokende koluka mobali il faut tala ka pe âge mwasi ni nazokende koluka mwasi atomboki libali ekomi yo ba divorce bakomi okende ti bakote donc il faut to changer bino tosaka bizali na botika musu bien sûr ko yana mwasi na ye awa mwasi na yebisi bino na babengaka gegeti mobala yebisa okate mibali nyonso bakotema mwasi mwasi alingaka bango me bayaka na bana babota bana bakoya lelo ka bakomi divorce bakomi lelo bakote banini eza malamu te bino batu bobebisaka bana batu na baconseil mabe bino batu bobebisaka pasi ya batu na baconseil mabe yo oza na libala oza bien mokoki koboma ya moninga nzambe akofuta yo mpe ezaka mpe futa bango te yo mutu wana bazopesa conseil mabe ke boya mobali na yo ondimi yango mpo boye mobali na yo ye aza na mobali ye ntango asaki ne divorce alingi ozala lokola yo ntango asangaka ne mobali alingi ozala lokola yo ndumba obebisa avenir na yo ko na bana tozonga na mwa nsima totala vi liboso pardon barime ezali mpo malili totala vi liboso yo mwana mwasi fiancé babali yo
yo moni kolinga mwasi mobala alingi yo ata bolinga ngo leki makasi ekoti na mokuwa bolingo ezaka nde wapi na motema ba jeune fille na biso alelo bakoma soki mobala alingi ye papa alingi ye jeune garçon alingi ye il faut apesa nzoto na nzoto ye soki apesi nzoto na nzoto nde amoni ke mpenza mobala ko nde amoni ke bolingo ekomata mama ayebi nzoto nyonso atiki yo okomi no usage niki ya kosalela bakomi ya kosalela eloko basalela kolinga na mobali kozala na fiancé etika ko faut bimisa il faut kutana mobali te toktika naza mingi takoloba bapapa basala business na bana mpona fiancé lelo bazoli mwana fiancé mpo baya kobala baliaka mbongo botika bitidi wana bino basama balo boyaka na mibali na bino na baafrike bokomi ya na poto bofani na bino bie bobota bana na bino boki conseil ya mabe ofanda te ozaka no mokusa il faut kaka komela mibali 3-4 moza na kati ya mibala ozwi lelo bokomi kofunda na koti na mobali bokomi bakoti mikolo nyonso papa zongisa mayele nsima papa zongisa mayele nsima bozonga nde boyaka bozonga bolinga bino na bomwana bino bana basi oyo bozaka bolukaka bamibali ebele oyo nde ya kosombelanga savon ya kosombelanga sapato ya kosombelanga sacoche oyo nde ya bavoyage bango mpe bakopesa opamba te échange ozodétruire nzoto na yo oyebi te malédiction ni bazolola banzoto na yo bango mpe bayebi te malédiction ni yo mpe ozomemela bango botika habitude wana bapapa mosusu bazali soki balingi babala mwana moninga ake na famille ya mobali kobala mwana wana te mpona kaka bayokanaka te bazala binemi ake kobebisa libala ne ezo ekufi otiki mwasi na pasi otiki mobala na pasi yebaka ndeko pasi na yo kozala na mutu na yo soki oza na cette habitude la tika papa tika songi tika division ya mabala ya bato mwasi mosusu okomona babali ye te fiancé ikutu bafiancé yo bapesita mosusu mbongo prédote na babali yo te mosana kaka kotambolaka tala okende feti mokongo polele miloko mikuse mama soko olakisi mopenda na mokongo ande kosala nini bombaka mpe nzoto ya motu te oyo aza kobala o te basi oyo bozota afrike mibalo bozota afrike basi bazosala bino makasi ke bo ayawa abali yo okomi awa koboya ye papa yebaka poto eza finalité okosuka mabe po yebi combien dépensaka te oyebi musala asalaka te ozalaki na afrika azotinda na mbongo anniversaire bapapa misusu bazali azwi mwasi ana basali kopi ke mwasi na poto ake kuna nzoka nde na afrika kuna azwa mwasi atinde na afrika alobiki nasalaki mwasi na nga akufa me mwasi ya kote ya poto ebiki ozalaka no na mwasi te lelo ozokosa ye ntango madémarche ekomi pembeni nzoka nde azalaka nde na mwasi akei na mwasi mosusu oyo abanda kotindaki moko na poto awa otrahir ye papa okofuta makala moto kozala motu na yo naza na mingi te napesi bino nyonso bandeko na ngambo